Debout Congolais, unis par les sons, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis au sous, Chizopina, Daimana, Chizopinele, Nakita, Tokotonga, Kakoleka, Kitoko, Kikabu, Congo. Mama Mounoué, papa ma MBD construction na makambo etali kotonga bondi melangai ezali wana mboka na kombo ya ingénieur Willy Pantou pona ba travaux publics obanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD construction après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso ba ya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD construction ya mwana mboka consomo congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 795 yonde kozomi na Kinshasa kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe. Merci Nabino pour la confiance et la fidélité. Prière, na spiritualité. Ils ont une importance totale. Quand ça qui prier, ils ont 40 jours. Net c'est tout le monde qui est musicien, sous chrétien, qui est au sambela na ngomba, na mangengi, bakute na bakulu na ba beti bango, los apps bandeko batuni ba question. Finalement. Bande kotan bazaki ko matabazaki ko lobaki toki ko kutana na nzambe mende kwa kena ngomba mangenge baki ko kutana nde na ba yakuza. Est-ce que elongi nzambe za la rakuna? Est-ce que ba pasteur ba kosa bandeko? Est-ce que c'est vraiment vrai? Prière il faut kaka oganga, prière il faut kaka olila na lolenge to sala rango. Est-ce que vraiment prière il faut kaka ochaka bakelele bandeko tam so bafana na lupango na yo po yo papa pasteur vous allez ko lupango il faut tango yozo sambela ka même bandeko tabalala ki faut bala mukaka wanande ozo sala prière ceux qui bandeko balobi ke papa sambela ta malembo ozo déranger biso yo lobi ke bazali bakadia mpemba bazali ba satana bazali bo cultiste. Est-ce que prière ezali bongo? Est-ce que prière ezali ko la ba musulman ba sala 5 fois par jour? Ah, il faut battre la position boye, il faut battre la boye. Est-ce que y a la prière? Est-ce que pays est le rôle bangoza? Monsieur Sonde Balobara, il faut qu'à la est topé bandeko. Il y a judaïsme Balobara. Nyon soana trozoa ba réponse à est-ce que prière ezali? Kokene na grotte ya maman Maria, ko simba chapelé, ko sambela, nde wana ko zo ba solution topé wana ndezali ko définir prière. Ba question nyon so bandeko rozoa ba yano awa. Mbula et panzaka nango bafeti me panzara wenzete au parleur tozali wana wenze opanzana ndenge nini pilipili céleri ndembi atana pokwa na wenze ezala rozongo kaka biso yoyo tozwami toembeli bino awa ndeko BDF pourquoi bandeko bozota la biso belé to bisaki bino le devoir ezase moko kanga photo yo vrai ya au parleur biskani yozo tala biso groupe Werokito Rosalema pour la bande ko baso ba dédicace na bino okangi photo nengo zota la haut-parleur nanda ko siko zomi na mokili to moni ba place belé bande ko ba meki un peu ko réagir. Merci na ba commune nyonso, merci na ba mboka nyonso la reine du royaume MC Tsongo ba mbote na yo bisika azwami otali mwasi okomisi nzambe ndenge basala ye okanisi un poisson de la mer azali ko nanakana to pesi ba mbote belé na la baronne mwasi pembe ye moko pe motema pembe Yemoko, Nyonso Pembe, Petroningando, Bambote Belé, Basali Kotala Biso depuis États-Unis, Belgique, France, Kokoriko le Fungula, Allemagne, Bandeko na Autriche, na Australie, Bobenga Kibiso Tony Rabino ya trop, Papa Nsinga Brazzaville, Tozongi Awa, Mbuta BDF, Mbote na yo. Ingeta, ancêtre, Pamba Temo Mikolo Ebele, Kimia Ezali, vraiment, ancêtre Bazo Sunga, santé za malamu. Et sengope na ba oyo nyonso bazolandanga ilelo bazui makasi wana ya kolandanga po mwa mikoleleki ebele nga ya binonde kombuta BDF cadre ya mouvement initiatique ebengami na kombo ya ASGA Alliance Spirituelle des Jeunes Africains na zawana lelo na ye liboso ya bayindo to partager lisusu
ingeta. Voilà, merci beaucoup. Alors, si j'ai Ali Yango, alors d'abord tout le monde a bandeko, na ba prière, tout le monde a ba pasteur rebelle, ça c'est même ba fiche, quand même biso ba promoteur, il y a ba chaîne de télévision pour un peu diffuser campagne 40 jours de prières, 100 jours, 30 jours, bande comme ça sous congolais au vivre, on n'a pas accéléré, dans le bien santé en boka sur hôtel ba tenir ce temps aux otambola, matama isa ya rokota, mais ba toana ba sala rasu ba prière, ba jeune ya makasi, franchement, ba prière nyonso to sala na mboka oyo. Ata kibakuli to salate. Les autres ça passe tout bana d'abord il y a ngona tina nini nalingi au parleur le roi charge ya ko veiller batu ya ko fungola bango misu bisika bakosa ka bango baza kotala yo na ngwa oyo kombo na yo BDF mais na présentation yo ozali nani finalement ozali pasteur ozali imam ozali sango ozali nani nga nazali révolutionnaire ancestral nazali ndenge batu balobaka ngunja na connotation. Mais normalement, Ngunja comme le la moi culture moko africain, où ils ont sa identité, mutalobi ke Ngunja et puis ça déjà que non, oh yazali muta religion des noirs, on dengue balobara. Donc ngai nazali motinda mi ya ba ancêtre révolutionnaire na bango na eko éveiller l'homme noir alongwa na boumbo ya ko dépendre kaka na mutu. L'homme noir azala indépendant. Donc na yango par rapport à mutuna Mutuna otuni ezali leso mobimba papa journaliste eza munene mais na baye obola nangala bandako toko silisa ngo lelote mais toko kene na ba grande ligne mituna mususu soki toko silisa lelote awa bobenga na numéro na ngai pour bo contacter ngai bozwa biano mususu allons et à large donc numéro na ngai eza plus 243 82 097 23 63 plus 243 82 097 23 63 prière na ancestralité ya bokoko oyo ya biso parce que bokoko oyo tolobelaka bokoko batolobaka bokoko koko bakoko bakufa bazonga te or un Africain assemble la raté. Africain assemble la raté. Parce que l'essence de la prière est zoya na dogme religieuse. Dogme religieuse. Or, ce qui est dans Muzindo, au commun que les créateurs, donc ba créateur, pour baza azala mon côté, le créateur batikala ko créer, batikala ko zala ba religiété. Les créateurs. Alors, sans cette prière et joya pour nous rendre mutu faible, prier, kosenga, osomona, mususu bango na ba définition na bango entrer en contact avec. Mais or, mutu asengeli asambela te, mutu esengeli à méditer, à concentrer et puis à recommander. À recommander. Ouais. Alors, na sens wana nde nakoya ko éveiller bandeko nanga bayindo bisika bozolanda ngai boyeba ke banda lelo soki osambelaka osalaka na yo perte ya pamba osalaka perte ya pamba po yezana batu misusu balobaka ke nasengaki nasambelaki nzambe ayoki surtout nasengaki na kingandi nzambe ayoki. Or dans le monde invisible il y a des esprits libre automatiquement qui résout les problèmes oyo yamba nyonso ye azoyoka. Exemple tozana ba esprit otobenga ba lien familial ya batu misusu oyo bako invoquer te mbatu misusu bazana mokilo abotami a invoquer na yete assemble do a méditer kapete mais vina yeza au top nyonso pesa melakaye ala la lokola ngulu ala mokaka lokola ngulu. Mais nyonso zo simba. Nyonso zo simba. Au mekepe boye au kokipete. Dès que tu abela kapé rare. Azape na ba défaillance te ya vie. Et bato bongo, c'est-à-dire il y a des liens familiaux. Les liens familiaux ce sont des sacrificateurs, parce que sacrifier pour na famille. Otobosa na kate, otobosa na mingi. Otobenga ba égrégore familial. Nde ba lien familial. Il y a un autre ba okokata lien wana te, mais il faut harmoniser avec ces liens. Alors or mundele na esprit ne yamabe alobi il faut na memela couche oyo bayindo
prière, religion. Et à travers la religion, nous devons bénéficier de la prière. Or, la prière, c'est supplier. Prière. Oko bondela. Or, ngai, ba ancêtre nanga, banjambe nanga, oyo batindi ngao. Po ba pesa nga ona nango posa, nako sengate, nako recommande, ye, na zui oyo na nango posa. Alors, yangone na bayindo, to concentraka, to méditaka, ou soit to concentraka, to recommandaka ba ancêtre. Ba ancêtre, pa na biso, ertolo ba ancêtre, ou soit te bakoko, bazali, ba na mon français, to ko benga ba ninga ba benga ba ange. Ozomona, ba ange. Ce que tu as même la Bible, les versets peut-être que qui m'a mis Jésus qui est dans Ngomba, ba ancêtre ne ba bimelaka, il y avait des anges. Ba bimelaka o baza Moïse na Élie. Abenga bango ba ange. Ce sont les ancêtres, ces ancêtres. Alors lorsque tu le ba ancêtre, bazali ba ange oyo ou soit ba être oyo ba créateur ba sale la biso pour que tu recommandera bango, tu tindara bango na mission soit na ba posa oyo biso tozana ngo ba résoudre yango. Alors, na yangonde soki ozo senga, ozo sambela. Inconvénient ya prière ezanine. Na mutu oyo azo prier, azo senga na Nzambe. Oyo aza religieux, c'est-à-dire azo komitia déjà ke nga naza mutu, yo mutu ozo landanga ozana makasi te ya kosala ya kozwa solution, sauf Nzambe oyo ozo senga. Et puis jour Nzamba ngo oyo ba yebisa yo akosala oyebite. Jour Nzamba ngo ko peso eloko oyo yo zana ngo posa oyebite de babaki sela bango phrase balobaka par ta volonté donc Nzamba ko sala na volonté na ye. Or na création ya mokili Nzambe bazo sala univers na bikelamu ba yebisa biso batu ke biso tozali ba Nzambe biso tokonio kwa mate tozana pasite batieli biso nyonso na mokilo biso to recommandaka yango na posa nyonso tozana ngo to dominer sur les esprits. Okomona. Donc prière eza na inconvénient makasi. Pour inconvénient nango ozana maîtrise te ya zone oyo zo kota de prière. Donc onyoso zoloba oyebite mo kolonine ba osalelo yango. Donc comme déjà limité, la prière est offert limité mout. Ils ont fait limiter Moutou, la prière. Et puis, lorsque la prière, c'est entrer en contact avec Dieu. Non, personne n'a qu'à ta religion à côté en contact avec Dieu. Sauf une illusion. Et il y a la rabangon à bandoto. Mais, la concentration, c'est la concentration et la recommandation qui permet à l'homme d'entrer en contact avec Créateur. Parce que dans la concentration, il y a des rituels, il y a des méthodes pour atteindre les niveaux. Or, Moïndo a comme fainéant, n'a pas se limiter à la prière. C'est-à-dire, le gars n'a qu'un braza, n'a ebimbo kawana te ba kitisinga kaka isika mobo na Brazzaville, n'a ebité gauche ezo kende wapi, droite ezo kende wapi, mbala moko mutu abonga ko makanani isolé non? Donc azalo kola mutu moko boya yebite akosala nini ndenge ba religion toza. Et la religion, c'est pour ça que j'interdis la religion kingunza oso ki kilongo oyo ba kilongo o nazope kisakango. Pour ça qu'il tire na biso ya bayindo te. Et puis les créateurs attention ki nzamba ngwaza moko mais nzambe wana atikala kozala religieux te. Nzambe moko te na mokili oyo afungola église. Nzambe wana asalakate. Asalakate attention ke na ba musulman ba komisaka Allah tikala ko fungola église te. Asate l'église catholique. Catholique soko ke na Jésus soki Jésus ngwa zalaka. Na ke kaka nano na connotation na ndenge bazaleli. Catholique Jésus atikala atika église te. Jésus atika église te. Soki toke kimbangu bide kimbangu diantungunwa. Parce que faut batube ba ko sala différence. Kimbangu na diantungunwa. Na lobelaka biloko wana mingi. Diantunguna oya botamaka ayambaka mission ya kimbangu. Mwana oya botamaka komonisa laka diantungunwa. Diantunguna ntwadi era botami. Abotamaka azalaka na kombo na ye akufaka na âge ya 4 ans mama na yazo senga kimbangu fula mwa. Mama Louisi.
Kimbangu fula mwana. Era fula ka mwana. Kimbangu fula mwana. Mais batubele basala rango, batubele basala rango, mais est-ce que banana bakoma ba Kimbangu? Non, c'est là où maintenant la politisation religieuse peine Njila Congo et côté la place ni banda. Donc selon yo surtout toujours comprendre bien que moi la personne image tout le monde a papa Kimbangu, eza Kimbangu te. Oui, eza Diantunguno. Diantunguno. Ah. Ne faut pas confondre. Non, bien expliquer bien. D'accord. Voilà. Merci par journaliste. Batuna banda ko boso solanga malampo eloko wana yangonde ezobundisa biso na Njila Congo batu bazozanga boso soli. Petit lelo évolution na biso nanu te eye po batu bazo comprendre te. Kimbangu, lorsqu'on parle de Kimbangu, bomonaka Kimbangu te Kimbangu abotamate. Boye la biso copier coller te ya église de réveil lokola Yesu nzamba tikaka likolo alataka abotamaka aye na njoto ya Jésus. Nde copier coller wana nde bayeli biso na Njila Congo. Que Kimbangu yende nzamba kitaka. Lorsqu'on parle de Kimbangu, Kimbangu azali divinité. Il y a créativité, il y a bososol, il y a univers. Et même il y a des Antunguno Simon oyo balobenga kalelo batonkamba ba sinoma Simon Kimbangu Simon. Mais il y a avant botama maman qui prend vite asalaka miracle na Kimbangu non? Hein? Nengola asalaka miracle na Nengola avant maman qui prend vite. Ateyaka bato asalaka miracle na Kimbangu. So Kimbangu azalaka wapi? Hein? Nengola ancêtre belé ba yana kombo ya Kimbangu bateya biso nzambia Kimbangu nzambia mpungu azalaka te à l'époque mpungu aye awa parce que biloko na esprit on a ba émission mususu Kimbangu biso ba yindo lorsque tozomona Kimbangu il faut tozoyer divinité bato belé balekaka balobaka Kimbangu abotama te déjà oza à côté ozo sur la spiritualité te c'est que ba esprit o ba ya ko lobela yo batengi misaka yo pour esprit zambi bazali c'est que batengi misako ba pesa ko ba vrai message c'est que famille fallait kombo ya Diantungu na tolo bako mais Diantungu c'est son vrai nom era botami ba pesa kombo Diantungu noa ntwadi no poste no asalaka bokena onatra loba ke avant église na bangwe bima kene na onatra ba document ya kala ba archive rezali ke Diantungu noa ntwadi Kimbangu eye avec la connotation ndenge mupepango ebandi par pambate Kimbangu ere bazo benge Kimbangu ere ba foulier abotami et comment ki lokola sobriquet mais yango te vrai nom na ye. Alors le blanc malek baza ba comprendre que soki moyindo ayebi bo solo vérité na ye source na ye ke nzambe mokeli Kimbangu ba yeli biso ba image ba lobio soki ba loba déjà parce que dans la spiritualité ko bosa na raté force ya eloko ezalaka intuition et pensée. La pensée. Premier élément principal, c'est la pensée. Ce qui va dérouter aux pensées, au komi fou spirituel, au bunginjela, et va dérouter biso. Tout le monde yangana lobaga, na bangunza nyonso, oyo muto lobaga, ona moni Kimbangu abimela kinga, botu na abimele na ilambani, na forme ni lo abimele na liputa. Aza déjà comédien. Oh, ah comédien. BDF, comédien. Kimbangu bimila bande ko belé bazo sala ba témoignage. Ah wana ba comédien. Ah. Wana ba comédien. C'est que choqué non batu boyko. Mais na solo ba venga na ko tala biso na minute ba Kimbangu bimila bango. Wana théâtre. Ba wala ti alati robe na ya. Ah ya liputa or. Soki otali bien. Diantungunwa. Oyo Diantungunwa. Diantungunwa otolobi Diantungunwa. Yeta zalaka na. Menga na yamba ki famille na awa famille ya mama Loezi. Baya na plateau na ngai na yamba bango awa problème Kimbangu Diantungu problème tozana ngo awa Congo tozo vivre na monde ya projection Afrique to vivre na ba illusion bato ebele babanga akokufa pour ceux qui a lobi vérité akokufa et oyebi même église religieuse yankamba bandima kotia kombo ya Yesu na mir pour que ba est vrai. Ça c'est logique. Et yebani bango kutu na kamba bakoma koloba yango. Donc mboka oyo ti bato bele bakumisaka Jésus zaki nango. Mais oui, bakumisa ngo na mutema. Soki okumisi Jésus to kofungola lingomba te. Ndenga na lobaka ke papa diangenda salaka musala. Mais siko ngonga ekoki bakimbangiste basosola ke papa
diangenda musala salaka na kisolekele musala basalaka bafandisa nano lingomba po à l'époque soko okotisi Yesu te église mususu ekotelema te oyo ekoya kolobela o kimbangu nzambe ekoya te po tokufa te tokotisi Yesu mais siko ngonga ngo esi ekoki ya koyebisa batu vérité ke tosalaka boye pona politique boye to éviter batu to éviter bede batu bakufa to éviter ba mort d'homme ndenga yi mission nazolelelaka awa nazolekelaka awa ba papa ngonge koki ya réalité ya bosolo toloba vérité tolonga na monde ya ba illusion. Tout le monde le sait que Kimbangu le loi va comme église envoyée avec ceux qui de Jésus-Christ avec son envoyé. Kimbangu et ça là kintoa de tie eko changer et la permutation wana il y avait des choses ti Jésus a ko kota pona tofanda. Alors si ko toyebisa batuke Kimbangu azali nzambe azali créateur mais Kimbangu asalela ba prophète ebele lokola di antungu na za prophète na pesaka exemple awa lokola ya ba musulman bazalaka na mobo keseni wana bayebi rôle ya prophète na rôle ya Allah omoni mo différence ndebiso ba yindo toza wana il faut toyeba ko différencier qui est prophète biso prophète di antungu en soi d'azali prophète ayambaka mission ya Kimbangu tata mokeli. Donc tout le monde que le loti batuba diembela la bango komba Kimbangu ils a erreur selon you. Mutu nyonso adiembela komba Kimbangu ezali ya solo mais na conscience nini oyo adilobela Kimbangu ya photo yende nzambe abungi nzela. Le 6 avril au monde a photo na yebi mara partout par-ci par-là. Il faut pas bandoter ya kabiso ke diatungunwa abundaka mission de anniversaire na ye. Kimbangu molimo wana ya Kimbangu emonana te azali nzambe apesaka mission yodi antungono akende ko evelo mikongo yebisa bango ke babika nzambe ya njenja ayelaka yango asova biso indépendance alongola biso na bowumbu ya maboko ya banzambe ya njenja na politiki kilitiri ya nzambe ya njenja nde eloko akufela. Mais les lots tous ça na masia makambongo mais to ne bébé biso to solo baba to bazoyo kabiso te po bango ba yena ba moyen biso to wana ba moyen te ba to bazoyo kate soki yo pesinga ma occasion te na leka awa makambo na lo baba to bazwango wapi mais bango bana ba chaîne bana ba moyen ba to bazo vivre na ba illusion bango ne ba tondi belé bana ba moyen nde ya ndo moni couche wana ba tozo kitaka Afrique ezo continuer na souffrance et toko alors là tu rejoins un peu le temps de respirer ce que tu côté si quoi motu pose un résultat dans marambunyo sur lingi même mboka po kele liboso motu esengeli asambela ndenge nini la spiritualité. On va se retrouver déjà tout qui est de l'autre côté en saluant Maître Mayambula Oazali, président ya Aspel l'arme du crocodile bandeko kuna na Congo central bazali ko sala mosala kitoko makasi déjà disposition ya bana nyonso ya matadi ba ne Congo nyonso bipa ebele ba école ba champ bisika ba bilanga ezali ko salema bazali ko sunga bato belé vraiment to kende kuna et puis na ingénieur Willy Panzo pas au sala mosala kitoko ba bon séjour na épée kuna na kati ya Congo central to kutana tout juste après. Voilà, là tout le monde un peu du côté équipe na régie, il y a un petit souci. Voilà, tu reçois un peu qu'on enchaîner. Alors là, au lobby que prière, au lobby zandengue et ça les maraté. Mais moi ma question qui peut te coûter prière n'est nous te ça là. Est-ce que prière il serait quand pour nous aller bosser grotte maman Marie a posé un résultat. Pambate pour la prière na lobaki que africain photomiye baka. Qui muntu na biso ezonga biso ba religieux eza ya biso te prière pesa biso te biso ba yindo to invokaka l'invocation ça permetaka mutu akota en contact na univers na ba esprit na ngona ba créateur pamba te mutu asa na connexion ya invocation na univers asengaka na yete
a priagate a recommandaka la recommandation c'est-à-dire n'importe tia zulanga eloko yelanga eza lokola papa zotinda mwana zulanga kopo yelanga mai eza différent c'est l'invocation et la recommandation nde yango nde kilitiri ya bayino nde yango nde ko développer mutu nde yango nde ko développer biso nyonso. Donc le gros tamari ya pona yo zo mona que et rechangisser mboko yo ezali impossible mais ça le lenge ya bango ceux qui to chefwa et kopesa makambote maintenant na kati ya prière nete loko soulever ya foi bato ebele balobela c'est la foi qui sauve. Oh na kati ya spiritualité la foi c'était la foi c'est la eza aveugle. La foi n'existe pas dans le monde spirituel et surtout dans le monde de spiritualité ancestrale. Pambate bato ebele bakanisa ke foi nde epesaka bango oyo bango basengi bazwi Yesu apesi bango. Or ezali lien familial ebele epesi yo. Or ezali ba génie bazantinga ntinga ya toilette, ba génie bazantinga ntinga ya ba poubelle, ba génie bazantinga ntinga ya mokili o ba ofanda. Ba répondaka pe biso rapidement sans toutefois Yesu ayana ye. Pour Yesu pe azalaka na été. Alors, grotte bazo kotisa yo foi, c'est-à-dire bazo komisa yo faible au milieu bate oyo yoza oboya kokota en contact na même bassin wana. Mais bango moko ba abe bala ba prière ba vivra na foi te bana ba rituel ba sala ba benga ba ange na bango wana. Oui, je vous assure ba benga ba ange wana. Pambate moyindo azali élite. Moyindo tolongwa na ba enseignement de foule. D'ailleurs, awa ya one biloko to lobela awa tozo école na biso ezo banda bo benga numéro na pesi école bo s'enregistrer école initiatique donc c'est-à-dire promotion asika to lancer zo banda batu bo benga ngai na numéro na pesi bo ko mama comme ça promotion ezo banda bo yekola mysticisme ancestral bo yekola yango pamba te na mutu o asana connaissance lobi ke basango basango babenga ba esprit. Oui, ba ange Gabriel na bango ba kitele yana ba rituel ba. Donc pour ba résister ba pesa ba solution. Il faut ange. Ba benga ba ange. Oui, il faut ya. Et bon ba pasteur sikoyo. L'autre fois j'avais dit ici qu'il y a des pasteurs avérés ou ba pasteurs baza évoluer. Ba osala ba recherche spirituelle. Bible ya pambo ko sala loko te yango ne bazoni okolaka ba mama batu bana batu basia batu. Bilonge komo beba bango likolo ya ba carême. Basambela ka ola fu nzamba kosunga o sara azwaka libala na o soki rita bala ka soki na ajini na bota ka soki nini wana sa distraction mais ye pasteur aza évoluer ayebi ke po plein e ya na église nanga na kozwa ntaba na kokunda na kobenga esprit kingande na cd na pesi mabonja nanga azwi ntaba nanga église nanga etondi plein mais na ba prière était église etondi Nangomba te baza évoluer normalement moyindo il faut akola spirituellement il faut tolongwa na enseignement de foule tokende na mabomba mi ba secret pamba te toko créer soko koti na connexion ya molimo na ba esprit créateur pour esprit nyonso te créaka yana je musuna leka bato balobi me o créaka te oui ngai na ye pona ko créer te ngana ye pona ko tangisa ko éveiller milimo ya ko créer na zinayebi bango yango le tolobi ke boya ko yekola bokoma mamo benga na numéro bokoma na école initiatique oyo biso tozana ngo tozo inisaka batu tozo tangisa batu mabomba mi le mysticisme ancestral et le mysticisme ezali mabete eza bonganga te biso to banganga te nazo pesa exemple mutu mususu ake mangengenge ake ngomba 40 jours ake kufa ne banzala bomia nyokoli njoto mais bozangi boyebi na ye ake carême kanisi ke carême ne ko pesa solution mais era ko uta carême 40e jour azongi bizaleli ne changer te or tala ba ser église belé bazo sambela awa bazo kendaka ba église awa ya église de réveil souffrance ezolanda bango poani bisika bazofanda nano eza mabe bonzambe ya solo lingaka salite te tala bandako ya ba pasteur tala bandako ya ba frère ya ba sœur en Christ tala ba toilette na bango boko bosa na ke toilette ezali malédiction soki eza salite mais toilette eza porte d'entrée à monde invisible
poubelle ya ndako poubelle ekozalaka boye te poubelle bamama boyolananga bandako la spiritualité la vraie spiritualité au lieu que soki onani tokomi na niveau ya kokota ya kozwa connexion na bagénie oyo biso tozoyekola na bandako konyokola no nzoto tokendaka bakareme mitalaka bizaleli na yo ezali eloko oyo esungaka eleki na moto ake kareme ake prière. Donc prière pe asolo eza bizaleli. Bizaleli les comportements. Oza bizaleli kitoko oza pe prière. Maman na évolue nos prières makasi. Eleki na moto ake 40e jour. Donc oza na toilette propre eza pe prière. Maman na évolution toilette ya propre il faut qu'on y kaka en toilette. Cuisine. Soki toilette tala bato o bana ba toilette ba ya salité, ya ba coup direct ba vina bango zande. Freinage na freinage. Babenga bango ba porte ya kotoboka. O maboko ya kotoboka te ndaku na yo. Mama banda lelo sukola ka toilette propre, douche na yo propre, koyembaka na douche te na toilette te eza mabe. Zoe mas nzembo ya nzambe ne balobaka nzembo ya nzambe sala na yo wana na douche kuna. Obi surtout ba biloko wana ya bien pena na kikoso. Kikoso ibiza na sentiment. Ba maman ba maman toilette na douche ezali porte d'entrée oyo bisika ba esprit ba fanda ezali ndako bato il faut ko kombaka yango yozo engagement ya ko louer yango po ezanda kwa bato chaka ngo propre so koti na toilette ozo sukola ko suba kanzela moko te do ozo sukola pe ozo suba te suba na bongo bandi ko sukola ozo suba nzela moko ekimisaka autorité na pouvoir na ba affaire e ya pembeni na yote kimisaka chance na kata toilette ozo yemba yeba ko ozo tiela ba esprit makelele basili kaka pamba te na douche to ana mama na esprit munene azana na boyo tanga kombo na ye mais azaya munene azalaka mulai mbinga na douche ye soki batindeli mutu sort na douche oyoka muta piquer crise a glissé to ana esprit munene baza ebele o to lo baka koskibota voilà baza ebele mais ça permettra yango voilà aza munene alingaka makelele te na douche koyembaka te douche toilette eza esika te ko raisonner ba affaire na yo o freiner yango mais batumele so mono kotina mo téléphone o chata mo mindule ozo sokola eza mabe ozo tia makelele tika ye soko ozo tia makelele na kati ya douche ozo yemba même soko ozo sukola na douche babelelo libanda ko ganga te baganga te na douche olamusi ba esprit sort nango ezalaka nini ozo ganga ozo kimisa étoile de cette étoile ne comme flou makelele na kati ya douche ozo fina ozo komi fina pamba te ba fina rabiso na kati ya douche ozo yemba ozo tia makelele et puis na douche eza esika ya okende kosangana nzoto na mama na papa te oh là là bede yo mambo ozo luka oyo tout ça bande ko basala ba photo tout ça kuna batela na ba série mambo sele makana ba douche bozangi boyebi nde ozomona osimbaki mbongo boye oyebi te osaleli yango nini ozalaki na projet mo boye ekimi envoûtement total et na kati ya douche yebaki bozobota bana po na kati ya douche yo papa obimisi mai espoir na zwaka mai wana okebota na molimo et puis bato basalaka mingi ba rapport sexuel na douche soki babongoli motema te ezalaka mpasi basimba 70 ans babendaka bazwaka bango et bon bateau ba se masturber na douche mais c'est interdit papa na maman kutu na boyi bongo wana kutu mais maman na infraction total wana kutu eza bonzambe te ça c'est l'esprit satanique et puis ils okutu na toilette na kiv et envoûtement ne komaka ozo salaka tala bato ebele oyo basala ba papa na ba mama bolana so bobima mingi na douche na papa na mama okomona soka okoti douche molimo mombo ekomelaka yo lokola mo envoûtement posa ya mama ou soit posa ya papa wana envoûtement ba espionner donc ba identifier yo déjà il faut que ya ko peso ba prière au kata lien wana e katanaka voilà merci beaucoup Tokomi Nasuka une fois de plus numéro Toro Kabola parce que bande komi bazotuna numéro les abonnés vraiment merci papa journaliste moni ngonga télévision eza ngonga moi etolo banyon c'est eza te ba jour to bando te ya batu
Boye ba numéro est plus 243 82 097 23 63. Donc plus 243 82 097 23 63. Boyoka auto zote ya bino mituna na ko répondre na yambara R nyonso bo changer nanu bizaleli. Premier délivrance ya mutu ezali comportement bizaleli. Mabele odendaka poubelle obwaka kalitite esika nini obwaka kamulange esika nini bizaleli yo opensaka nini ofingaka nani tongo mobimba est-ce avant olala osalaka retour ya journée ndenge nini elekeli nani yo ni ozokisi motema. Merci beaucoup, merci à la grande équipe Isha Azaki wana elongona ndeko Aaron ba kumbela qui production Oyo ba équipe qui ont très bien ndeko c'est frappé bazaki wana. Merci na bino nyoso bo s'abonner massivement pour na ba obo kutibiso ne bandeli chaque jour à partir il y a 14h to za la rawana au parleur za la rawana chaque jour et puis rediffusion à 22h et puis na YouTube oki ko kota obetika au parleur TV na YouTube ou s'abonner Rolandango son intégralité malembe école ya marambonyo sur émission na biso ils ba mission ils allaient belé ya politique et consort tout ça na chaîne na bino. Merci la fidélité bobo sanate okangi photo bisiko zota la biso et comme ça la biso vraiment plaisir pour aller l'autre aussi l'année to kutani au prochain numéro. Maintenant on a invité na biso quand moi je vous dis bye bye ciao. La SBL Lacro, une association sans but lucratif et une organisation non gouvernementale, a mis à la disposition de tous les Matadiens, plus particulier celle du Soyo Village, une école de formation appelée Complexe scolaire Mayambula. Une école avec plusieurs filières telles que l'agronomie, la pédagogie générale pour le compte de l'humanité, première et deuxième année primaire. Étant qu'une structure non gouvernementale, l'ACRO dispose d'une concession d'arbres fruitiers qui peut aider aux apprenants de cette école de faire la pratique, surtout c'est de l'agronomie. À la question de savoir c'est quoi l'ASBEL, l'ACRO, Maître Simon Loussonsou éclaire. Il était d'abord question